nazana moi ba regret makasi denga mokonano nako lobana na monde entier que nazala lâche nazala zoba moko boye mais ce natali bien zaki zoba na bolingo parce que je le mets j'ai beaucoup aimé la personne yango est arrivé que na koma na niveau wana déjà nazo s'excuser na ba papa nyonso ba maman nyonso ba l'équipe ba yaya au Bolanda émission oyo parce que na roloba point par point na koloba eloko na kombo nango. C'est un monsieur que j'avais beaucoup aimé, Yemoko Payebaki. On s'est aimé il y a très longtemps. Naebi kazana ba famille, azana ba to pe ba benga ma ba piolo na famille naye, donc bandeko naye. Et puis azana bana oyo na respectaka. Et puis Yemoko na respectaka mingi. Mais tant aux opé sa mutu respect wana eza réciproqueté et ça la que mutu a balancé on a buzoba. Malembe obande ko style nyonso oyo moi c'est cela mobali ko lambela ye ko sokola ye na ebité tant musa ko yakin ko lambela ye ko sokola fu bat pena ba otala biso ba compagnie ilo nini yozolo ba obando sele nini Kande to mona ki ba wuta ko sala bande ko mususu awa donc ba chroniqueur mususu ba vieux nanga ke ozo benga na mutu peut-être chez lui enregistrement yozo kanisa lokola bino mbale bozo sala mais yazo sala on a faux boule dans le sens que vidéo na mané ko sala ya ko tinda vidéo en live biso mi balé mais au mona ke ya katina en formaté peut-être ya kitisika à pantalon mais tu vois après na souka l'action regarde j'ai éjaculé ou na douche ou na tout na salon donc voilà na sens wana bengelaka siko pasi nangeza na sala trop de vidéos trop de photos trop de live yanga na ye que na mona noko abwaki bana bangwana bazobima donc maki désobima en désordre paye belé s'il te plaît censure ba maman botala biso na moi terme bikaka terme scientifique par rapport ya bonne manière oui excusez-moi donc azo éjaculé au sentir que non et bimi et belé après il que non bébé moni ndenge bimi belé boy na sala raté kotoyo nazo zela kaka yo pardon to monana donc jour on a la yakin ou bien yo koya boy to monana mais na nyoso wana natika kozata un ro ya Didier te ata 1 centime te et puis en tout cas na moni batu bo bimisanga lâche déjà au début na lobaki en tout cas na sala eloko oyo erranté autour le bras wando zelo te oui Bosaki, pendant combien de temps au Bosaki nous avons babilo koana depuis Nakota Congo Bisengo. Depuis Toebana na Didier. Congo Bisengo. Mesdames et messieurs, bana poto bolanda biso la travers ya Congo température en tout cas ça fait mal koyo ka babilo ka boye biso pena bande kona biso bozali banda ko sala bande kona mino basi boye. Yazo salango par amour mais yazo salango na tant que au salir en tout cas et puis si passe gor mitu et puis si passe rechika pindo zo na vidéo en tout cas et puis si vraiment passe comme on a moi si kitoko boye ko sakana tina ba niveau ya boye en tout cas faut ko de nos sarabata boye ko tikele tenter faut ko de nos sarabata boye bata boye vraiment faut ko de nos sarabata en tout cas lukan rapidement ATA Luka photo à télécharger par l'Axamiso. En tout cas, Lionel et Debiso, au zoomé vraiment, au zoomé vraiment. Nabanda ko lambela été parce que yazaki na potonga na zana Congo. Nabanda ki ko sala oyo na koki ko sala genre na téléphone oyo munde la sala ezana facilité ya ko monana ya ko passer rapport na téléphone ya ko tinda vidéo ya ko tinda photo ya ko bengana. Yo yebinde na lela wa batu nyonso bayoka et tout. Mais heureusement, tango Yemoko Karine Mokonzi azalaki na kin abenganga ayebisinga tala kutu la bouche atindi boye yoza petit palin et lo mo ezate za makasi.
nazalaka na mobali ye mutu nga bando tinda ba nudité nanga mais soki nudité wana ezalaka ye nde mutu asala ou sa femme je sais pas ou sa copine moko azwaka téléphone ou bien ye moko Didier toi na mokili se papa nga na okota ndako nganga te pona Didier po aza mutu mokili mais ba prière nanga mabolongo nanga na se na seka et pas l'évêque Mukuna Nzambe osala. Premièrement, le monsieur Tolinganaki Makasi. Asali sanga babiloko yo peut-être na vie na kokyo salango lisusu te parce que ba retomber nango e la ranga yoza témoin nango na comment on a OK. Donc mutu wana vu que Tolinganaki mingi et ko arriver na ba problème tozaki na ye. Donc non ça les loko boye on a pona pesa mbana nga sentiment oyebi kina biso to somba méga to somba crédit bango kuna basala ngo par abonnement bazana ngo peut-être 2 mois peut-être 1 mois mais biso awa eza cher que ya libanda et le monsieur na bande ko sala oyo nyonso mobali moi si asalela mobali pona azana ba idée musute puis ye moko ebisanga que non tu vois un moko pona banda ya moko boudé non mona nanga que non ezana ngo important et tout mais après na yo mona que c'est important pona mobali so sala. Mais vu que na bande ko salango nga na bande ko s'attendre aussi que yé ata ko salango te poso mobali lelo o saleli vidéo abandenge nyonso ah po ya tindelo vidéo za rara na ebite pa batu mususu ba salango monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Caméra cachée reçoit Angela Barbie. Au lieu de surprendre na tongo abeza maloba oloba. Maloba oloba on a évité Zara par rapport à magamo internet. Nous avons évolué, actualité et autorité morale. Bonjour Angela. Bonjour Shadrach. Bonne santé. Ça va très bien. On a internet si boyo kana susté Zara par rapport à bambel na internet si ne ba boya bino bosala soka lingio déjà puis ce bolingo azotinda mo loko o ko sala sur internet te toka yo monotika. Ezarape bongo mais yanga ezaki bongo te. Nazaki na kinte et puis na belaki na ke quelque part na yo zonga maintenant ba mona ngai. Ba mona yo na chaîne na kin mikili. Kin mikili wana. Non boss na bombier mais ya kin mikili na kin mikili. Ah kin mikili mais ko zonga na yo bi ke ba charge ba ya ba te bele ba ya ba s'imposer par rapport notike makambo siko lelo zongi internet. Au travail nous aki kalato bon au travail kana ndenge ya ndenge. Donc makamango ezalaka so mi pesi so lobi que travail est belé au matin mais so za que le sali lobi une semaine ba bungio ndekiti saka mais so na lo so zo sala à chaque fois au matin na kaka ata bango ba charge bazali so travail za makasi na au matin kaka. Mais par rapport à l'actualité yo mo tango fandaki au bando mona ba mambo bando le internet. Oui, ba makambu ya mabene malamu ndeka eleka kaka nazalaki zalaki ton pe nazalaki te ezalaki kaka ton pe nazongi makambu ezongi kaka donc makambu kaka toujours makambu. Angela fiancée, mariée, occupée? Non, je suis pas fiancée, je suis pas mariée, je suis pas occupée. Ya solo. C'est quoi ça va te boire là pas? T'es ya solo. Rapidement en actualité na biso au betelinga porte le na tango na be écoute non ça la té mais par rapport à yo mon nga ya kati ya tango betano l'histoire ils ont ni ba comprendre. En tout cas merci nayo parce que nayaki ko kutoza ki pe na makambe belé au sala mais vu que zangai au sepeli na loba en tout cas nazana moi ba regret makasi denga mokonano nako loba na monde entier que nazala lâche.
nazala zoba moko boye. Mais ce natali bien zaki zoba na bolingo parce que je le mets. J'ai beaucoup aimé la personne. Yango est arrivé que na koma na niveau wana. Déjà nazo s'excuser na ba papa nyonso, ba maman nyonso, ba l'équipe ba yaya au Bolanda émission oyo. Parce que na roloba point par point na koloba eloko na kombo nango. Déjà, la première de choses, nazaki na relation moko, o azalaki, je crois na ce qui na parité Bruxelles, na mboka moro boye kaka, di banda kuna, il s'appelait parce qu'il s'appelle toujours Didier Mpiolo. C'est un monsieur que j'avais beaucoup aimé. Yemoko paye baki, on s'est aimé il y a très longtemps. D'accord, c'est nécessaire que tant que ah oui, créer problème té, tom soit responsable. Perdre une famille, quand on commune ah oui, ça l'a pas cité, tout créer un problème té. Na yebi kazana ba famille, azana ba to pe ba benga ma ba mpiolo na famille na ye, donc bandeko na ye. Et puis azana bana oyo na respectaka. Et puis yemoko na respectaka mingi. Mais tant ozo pesa mutu respect wana eza réciproqueté et ça la que mutu a balancé na buzoba. Premièrement, le monsieur Tolinganaki makasi. Asali sanga babiloko yo peut-être na vie na kokio salango lisusu te parce que ba retomber nango e la ranga yoza témoin nango na comment on a OK. Donc mutu wana vu que tolingana ki mingi et ko arriver na ba problème tozaki na ye. Donc non ça le loko boye on a pona pesa mbana nga sentiment oyebi kina biso to somba méga to somba crédit bango kuna basala yango par abonnement bazana yango peut-être 2 mois peut-être 1 mois mais biso awa eza cher que ya libanda et le monsieur na bande ko sala oyo nyonso mobali moi si asalela mobali pona azana ba idée musute puis yemoko ayebisanga que non tu vois un moko pona banda ya moko boudé non mona nanga que non ezana ngo important et tout mais après na yo mona que c'est important pona mobali so salele biloko wana ta kota la paix ailleurs mais vu que na bande ko sala ngo nga na bande ko s'attendre aussi que yé ata ko sala ngo te poso mobali lelo o saleli vidéo abandenge nyonso ah po ya tindelo vidéo za rara na ebite pa batu mususu ba sala ngo to ki malembe o bande ko sala nyonso oyo moi c'est cela mobali ko lambela ye ko sokola ye na ebite to musa ko ya kin ko lambela ye ko sokola fu bat pena ba otala biso ba comprendre ilo nini yozolo ba bando sala nini Nabanda ko lambela été parce que yazaki na potonga na zana Congo. Nabandaki ko sala oyo na koki ko sala genre na téléphone oyo munde la sala ezana facilité ya ko monana ya ko passer rapport na téléphone ya ko tinda vidéo ya ko tinda photo ya ko bengana. Donc déjà eza et le roman est facile parce que au nazana Congo maintenant son muto azana Pays-Bas azana ba États-Unis a musiko même sous comme le lolobité mais vu que téléphone eza et bande couper sa facilité ya ngona na obina bande ko salele au moins ça salela donc longola ko lamba longola ko zo soin na ya ko latse que non papa le lola ta pantalon la ta bo mais peut-être na photo bande ah olati bo ndenge c'est plus trop jeune vu kaza mukolo la ta bo te ba persingo tout bien ba souki o te changer coiffure na sens wana mais oui etikali sexe je le faisais donc voilà tu le faisais na ba façon nini et ça na ba façon belé ya photo ya vidéo a bengi boza direct bino mbale Kande to mona ki ba wuta ko sala bande ko mususu awa donc ba chroniqueur mususu ba vieux nanga ke ozo benga na mutu peut-être chez lui enregistrement yozo kanisa lokola bino mbale bozo sala mais yazo sala on a faux boule dans le sens que vidéo na mané ko sala ya ko tinda vidéo en live biso mi balé mais au mona ke ya katina en formaté peut-être ya kitisika à pantalon mais tu vois après na souka l'action regarde j'ai éjaculé ou na douche ou na tout na salon donc voilà na sens wana donc il y a aussi là déjà bongo par vidéo par photo na ba donc en live vidéo ya routine de la yo na ba photo donc voilà vidéo ya routine de la ezalaki na nini ni bobandaki kala par rapport ya bolingo na bino assurance nous a gina ko matina ba niveau routine de ba vidéo mutaza musika oyebi pe bien ba tonga poto soit bazara compliqué air moroboy assurance ni ozaki nango kotina moto ba vidéo biloko bon
En tout cas, nazaki vraiment naibité babenga ngo nini. Nazaki folle amoureuse hein, ce na koloba. Donc ou bien aveuglement ko boye na yebaki eloko. En tout cas, ni on a s'excuser que pas bato ba Rolanda ngai. Peut-être ba fan nanga. En tout cas, nazaki aveuglé na bolingo na parce que na bande vraiment ko compter sur ye. Na sens nini. C'était un homme au hasard jaloux makasi. Azaki on se appelle au sala te le remonter ya bêtise na kin apo ebike mso ko benga yo arokanga yo bia cha vidéo so ozana mutu mususu a egoso pao et bimso une fille moins sérieuse. Donc dans ces cas na boya ki ba relation na kin na se dona kinaye et puis voilà tant otindi ba vidéo otinda elo uri tindi yo lelo oya oleka oloba kaka po tinda ka to bokabwani. Donc expliquer non pena batu ba lando clair ba mikolo ba otala expliquer ba kaka po tinda ba vidéo et puis yango yego loba to comme nginde ni. Premièrement Didier aza moto yo na ebité soki na bato nyonso ba olandanga ezabaza na mikili ya poto ya basi ezaba o baza na Afrique nanga soki azala toujours na ba promesse o azala na ngwe pananga je sais pas parce que vu ba promesse na ye nazana ba message na ye na imo oyo abandai ko benganga à chaque fois nga na bandai ko rejeter deux fois. Pourquoi? Parce que au moni na bolingo nyonso atato otala nano soki nini te ya grave te kotina nga ba million te ata ne fiske ya mukie esunganga na suki esunganga na soma moi pantalon esunganga na chata moi crédit oyo bengelaka siko pasi nangeza na sala trop de vidéos, trop de photos, trop de live yanga na ye o que na mona noko abwaki bana bangwana bazobima donc maki des obima en désordre paye belé s'il te plaît censure ba membre tala biso na moi terme bikaka terme scientifique par rapport ya bonne manière. Oui excusez-moi donc azo éjaculé au sentir que non et bimi et belé après il que non bébé moni ndenge bimi belé boina sala raté kotoyo nazo zela kaka yo pardon to monana. Donc jour on a la kin ou bien yoko ya boito monana. Mais na nyoso wana natika kozata un ro ya Didier te. Ata 1 centime te. Et puis en tout cas na moni batu bo bimisanga lâche déjà au début na lobaki en tout cas. Na sala eloko oyo renté otolo ba wando zelo te. Oui. Isaac bosaki pendant combien de temps au bosaki notre tindile babiloko wana depuis nakota Congo Bisengo depuis toyebana na Didier Congo Bisengo ton bino nyonso ba fondateur na ba Jordan Kambala ba Hilaire Clark avant kutu mutu na mutazo ba palais na yo yebi to van ensemble na olungwe pa na biso na yebo moi 2 jours 3 jours depuis il y a Congo Bisengo 2016 2017 si je me rappelle on a banda qui déplace au Yamonaranga. Pour rappeler tout temps. Oui, depuis Congo Bisengo, c'est la taba. 2016, 2017, 2018. Non. 2016, 2017. Ouais, 2016 et 2017. Donc ça fait 3 ans. Oui. Depuis Oingana et Toyebana. Natsika la kozwata 1 euro te. Depuis 3 ans. Je ne sais pas Azaki parce que Alinga Kinga été ou bien parce que Azaki n'a pas sa profiter kaka na ba vidéo bien ba photo na ngai. Là, eza ba question nga mo pe na se posaka. Ou bien ezalaki par rapport à quoi na ebité parce que nazalaki oyo ya bande ko loba nga na bande ko sala parce que nga na ebike bino mibali bozaka so moi ça azo obéir na makambo yo lingi en tout cas sorate ya muki ezali bo kabola. Mettons que bande ko sala ngote na sala ba o nyonso fale na sala papa na oki pasi na oka pasi na motema nanga et puis Didier na uta ko kende avant na kende matadi na zaki no na braza abande toujours ko benga ngai nazo refoulé eleki même pas ba ata ba inanete année au kaka ba mois passé déjà ba donc comment est-ce que je toi na août hein ata la rolo bata ba février janvier février ba mars avril donc août ba kalate awa ko komelanga non pas na kin pour ngala Didier non tout monde na kinte. Moi je le faisais na niveau ya Europe o ya zali nga na otinda o nga ko kiotinda toujours na muki Angela muto mona na été bolingana yo tinda ka ba vidéo atinda rapé et le côté
en science nini koza nango bomona na motu te ndeko nanga tozala no bato baotala biso place wana ide na yo to mayele otiaki wapi nauta koloba no akeno nazomi benga lâche. Mais lâche na nga wana ekangami en liaison na amour. Nga na nzima kiye. Na accepta ki makama bande ko yebisanga. Naza sopeka te sombelanga pesanga kabelanga. Moi j'attendais eloko ebime pa na ye. J'attendais le retour. Mais retour vu que bande ko salate. À chaque fois zo yebisanga que non nazo kende agence nazo kende nazo ya kotindela yo nazo kende bonaki kotindelo nga nazaki na assurance wana no bi que no mobali nanga aotindela nga na ochai shote ezaki na ba moment que obenga na boyo yamba na komelie megezate oh bébé pour quelques minutes no yambe bébé na megate oh nazo kita agence eza na senanga non yoka que agence ya na sene pourquoi no ochai show no nazo lamba pour na soki bana ou bien soki nini po bana ya momba ya ka congé pana non ndima na vandinien mais après zo salamate nga na kina na mobilité nga na kina na mutu na pasana et rapporter non biko non mobile na nga msuto sala na internet ça me suffit ce na se doité ce na saliboé na éjaculer pas éjaculer vu que na zaki na confiance ni na vandi na zela ti mukolo roya tango yo betela ba masolo que non fond la site yo ndo rosa so coordonnatrice tala kaka yo madame et tout et puis singa sous assurance non mais non nga na ko travailler na mutu tozo sala na esi kamorote parce que il devait ouvrir un site mais na habité ce fond ma ou pas ba matériel déjà s'occuper abandeko et bandeko ya ou pas na ebise ina ko travailler bolingo na boss place morote mieux vaut ngala travailler kana Congo bisengo après batona na ke longa Congo bisengo na côté pas vieux na l'essentiel na yo ke l'essentiel et puis na yo lobakeno ngala travailler ka kuna bafuta nga et pas non na ba futa maté poza place ya biso mi balé place kwanga ba obima na nini nga na opeso ba compte total nini to sala c'était comme ça donc na bande osala ngo par amour en tout cas bande ko nga bomona nga zoba te bomona kizengité donc na yeboé na yebi ke identité na nga mutu nyosa yebi que non wana poupée Barbie ça que mission na ndimi na nga batu nyosa ba finga mais je le fais na pas si oh na yele loko déranger yo lala ki na olingo sa makamna yo en tout cas et ça la nga pas si na sali interview na confrère moko mais na no bati en ligne parce que émission on a batu so batali yango na lob kutunde ozo bisanga que non censure talaka ba papa na lobaki mot par mot et puis nazaki on azabo était na lati ba lunette nanga parce que hier j'ai beaucoup pleuré et puis Didier tamola na mokili oh bien oza tanga komone pena bien Didier Piolo, azan ba barbe, ba tiango ba teinture boye. En tout cas, si je me trompe pas, ils ont plus 33, ils ont qu'à Europe ou plus 32 na Belgique. Tous les dembo kawana, aza quelque part. Et puis Didier Piolo, donc mon tout déjà autant derrière Didier Piolo, donc je le connais. Na ebi batan e belé. On a photo na téléphone. Non, na nangote. Na nangote pour na cause nango na conversation na ngana ye na imo à la tête pour le bleu mais je dois vérifier ce na cause téléphone non je dois vérifier ce qui est cause là. Mesdames et messieurs bana poto bolanda biso à travers ya Congo température en tout cas ça fait mal koyoka babilo ka boye biso pena bande na biso bozali banda ko sala bande na mino basi boye yazo salango par amour mais yazo salango na tant que au salir en tout cas et puis si passi gormi tout et puis si passi richika pindo zo na vidéo en tout cas et puis si vraiment passi comme on a moi si kitoko boye ko sakana tina ba niveau ya boye en tout cas faut ko de nos sarabata boye ko tikele tenter faut ko de nos sarabata boye bato boye vraiment faut ko de nos sarabata en tout cas lukan rapidement à Luka photo à télécharger faire l'accès en tout cas Lionel et des bisous au zoomé vraiment au zoomé vraiment Didier Piolo ouais donc Yoana Didier Piolo c'est important aux photos parce que comme ils ont les colos et les photos ils sont importantes car photo parce que na retirer en onde pas mon tout
po na bosana ki kombo de la on peut biso to tchon na miniature pour ba comprendre to dénoncer pour biloko ba faut dénoncer Didier eza pas si soko tambola karaboye et puis na se retrouver que naza victime na sexe nga moko nanu na minutes o mais victime ya kolinga tokozala de auto yebani mais ya ba misuso non to yebani te ba oza combien siko na tuna yo apo kotinda ba vidéo asala le au moins ma bête na vidéo par rapport à tout le monde a battu tout ça publié yo asala boy na yebité osana yo Jordan Shadrack yo yebi nde na lela wa batu nyonso ba yoka et tout mais heureusement tango ye moko Karine mokonzi azalaki na kin abenganga ayebisinga tala kutu la bouche atindi boy mais yo za petit palin et lo mo ezate za makasi nazaraka na mobali ye mutunga bando tinde ba nudité nanga mais soki nudité wana ezaka yene mutasala ou sa femme je sais pas ou sa copine moko azwaka téléphone ou bien ye moko Didier toi na mokili c'est papa ngana okota ndako nganga te pona Didier po aza muta mokili mais ba prière nanga mabolongo nanga na se na seka et pas l'évêque Mukuna nzamba osala pe a réagir na nyonso ya sala parce que ce qui a bota ba mibali bana mibali wana ba okuta pe na basite ce qui a bota bana basite ou bien a ko bota ka bana basi na bato ya zokoso bien na mwasi azana na poto je sais pas mais toi na mokili ase na ebelo na lobate Didier na lobi na oka tambola bien na mokili oyo et loko sala ba fille comment na teke ba fille ya kin parce que bozana poto bosakana ba fille so ezana ba mpiolo mususo baza lokola ye en tout cas faut arrêter olingi fimo bozo kosa ye na bolingo zo kosa ye na ba amour que olingi mingi mais après ezana ngo bongo te zaka pona atindelo libele po atindelo derrière po atindelo liboso po atindelo nini pona nini si photo zonga mukisima otuko loba ke soki pona Karine te mais vidéo comment son âgé la bouche ce qui les news des stars c'est qu'il a publié kayo oui na ba WhatsApp déjà ya batu na kin awa o tozaki ba confrère na ba consoeur et tout batu de ba koma ko benganga ba HM bino ko benganga te mais na koma boye batu nyoso malili na comprendre que elo mo boye beti sauter jour on na sokola te na bima tongo na ndako na sokola te parce que ma mère atalara à contre internet loko a gêne. Donc na bangaka ekwe na maboko mama natali na bipo anini boy et puis ba temps wana nyoso nazaki sou na ba coordonnées na été nazaki sou en contact makasi na été parce que ba moment oyo na mona muto ofunga matende ninga na banda komi pesa mais sans oublier que vidéo ekenda photo ekenda yango wana ndeka eboma biso parce que ce toye barakeno muto un jour to robema na yemba to tinda ngote mais to sala ngote le ba vie nanga mususu ba koma mso ba publier ba nini mais heureusement ba vie ngo musu ba bala et puis avec honneur à la alliance alors ça la paix sur émission mais azala publier pas imbécile moro boye fi moro boye parce que muto ana linga ki po nini po ni boko matina ba niveau na ko sakana batu pourquoi donc voilà siko et comment il est ni Karine Mokonzi beaucoup ta na par rapport à vidéo bon on a ebi mais non ça tout faut pas na tu vas comprendre na ebi ndenge les cas qui me faut expliquer batu Karine a bengara yo OK tiché ton ba publier yo et là on est les cas kuna Karine tanga benginga ebisinga que non petit parce que ngana na Karine eza lelo na internet c'était eza kala il y a vraiment il y a moi na lingua là et tout tozaki ensemble a benginga ebisinga Angela na moni nini na internet ba otindela ngata petit na yo zo taxi ya kawana avant na Itaga comme on a 24 pardon en face à Galaxy na komi na kenda kuna garçon mo bo kenda otikanga na komi bo na mai na mis yo yebinde na lunga bino nyoso jeune sasa makasi na sasa sasa li bulote alingi na banda koteka ne babilo na wana donc na kena sasa to komi boye Karine manzo oseka ngai ma comprendre mo bizarre ngana olela yo ndeni oseka o vanda wana ya bilo pamba ta la bouche autorisé tindelinga pampa papa oh la bouche donc ba kuchara tindele na WhatsApp habita la petit on a publié dans quelques minutes ba bien chroniqueuse et puis Karine a répondu à la kisana ba réponse na que non ko sala ngote o leki na nga ndako nga mona obenga ye na swana ye aswana nga iloko na ndenge lala
si c'était pas Karine Mokonzi la baronne même sous le lot nabi que ba news ngo za na vie na biso ebele basali et kita nango est-ce que ça isusu et mataka nango sali atama ba une semaine 2 semaines Q et lali ye wana Gladys le lo na ape ma pio na parler na Gladys a betami ba fongoli ba nini na beta sudi so Gladys o kota place alingi okota o linga mobile alingi linga parce que ça nango biloko yaka nango pour na plaisir à battement ba presili mais Nzambe. Merci beaucoup. Il y a pas Karine Mokonzi Nelo Kasala. En tout cas, na ça qui na la vidéo na ebisi piolo. Oh nyo soza nango lisusu à balancer. Oh nyo soza nango ponanga pona salele ka ba vidéo boy. Oh azala nango lisusu ponanga à balancer. Parce que y a lobby attend na salle ba vidéo 1000 et ça là est grand. A comme star, a comme makambo belé. Mais yeba ke lo romoro na makambo yo lobby na batu. Non, loba nanga te mena oyebisoka makambo yo lobi na bato pona ba porter parole à kin keba na yo keba na ba porter parole na ba drumer na ba ce qui ba nani ba o betara ba sente wana comment ba benga bomba nani ba te sente te ba drumer te ba guitariste o nyoso lobi pona bango en tout cas yeba kotambo na vie hein ezate ke yo so ba pesi yo confiance au kombilobela. Non, le balangue belé te nasuki wana. Lobi nani pona porter parole ndeti nani. Bardele. Batwala na bisote déjà baby si pona yo. Bon to sali vidéo o so balancer sous vidéo mususu monite ke follow. Tu nda balancer ndaro mona sikoyo na recitele batwane puis na kesiko ko sala interview na bato ya o alobi makambo wana. Yo ndeni ko kanga mutu sida o memie na hôpital te. Et puis au Pekisa par exemple nga yo lobi que non nga yukutute. Au Pekisi par exemple la chatanani. Ata masa nanga lorachou na chata komba lorachou oyebise ke no keba na mututel ba na nyama bazwe na poto bazape bien te mikolo keba na mututel azwa ke ona kin donc pour nini biloko wana pourquoi lelo soki na cité batu wana na minitso oyebike e okoma mabe po ba olukisa ye na ba poto wana ba olukisa ye et puis batu wana ndenge batongo pe batu malamu babwaka kaye na be mission. Ce baleka partout babwaka kiza tomba leka et pas mami lela eza baleka ceux qui peut na kin 24 eza bazu mission à internet babwaka kai pourquoi que lo bana mutu que non ozabo pona nini so azana maladie wana yeye parce que tamula ki bongo yango azu yango ezate que non maladie na yeye comme si j'ai mo tabou ya batunyo son non, ça se fait pas. En tout cas, c'est Aza papa, Aza responsable. Aza a 4 enfants. Ceux qui battent, ceux qui battent, je sais pas. Ceux qui 45 ans. Pour un nuno bandara au sababouzo. Jeune papa. Oui, jeune papa mettant déjà aux sala makamabo eza soni. Et puis bateau yozo loba ke bana sida. Quand le même bateau ano coopéra na bango. Mais okende kuno bomiye. Otanga ta mo côté pona batbo tala biso. Mais kuno tanga kiti. Kuno tanga kiti. Non tanga te pourquoi? Parce que non respecter yete, didiete. Non respecter ne ba vieux nanga wana. Ça biblia yozo banga non comprendre étranger là. Non, na ebite so comprendre. To bebi sango garati, tumba garati. Non tumba te. C'est na tangi batuana. Batuana mi satuano ya lobi. Ezamabe. Puis na 2 filles. Oh ya lobi ki ana ba vidéo na bango. Ceux qui peut moko ba neko mela, ceux qui diamba da boîte. Bandi o sala e bandi ko filmer ma belle ana ba vidéo wana. Na mususu bazo passer rapport, mumbala zo filmer ana vidéo wana. En tout cas ngasko no mona nde ba fille en privé. To sala liso émission pona e. Pona Didier. To sala émission ba fille o bana ba vidéo na bango. To sala na bango émission. Mais ba vieux wana na respect ba parents. Ba 2 vieux wana ba 3 vieux bana ba parents bana basi na loba lelo que par exemple X ana sida muto alobi Didier Mpiolo oyebi retomber la ngai na famille ya ba X wana parce que basi na ba benga neni no kangi mobile biso sida et tout mais ye Didier arokima emso azali suna Paris te suna Belgique te okele so wapi omoni. Mais tiko sa ba aventure wana. On a 2 chroniqueuses au baza ba sœur nanga. Oh yozo sal sa ba blague wana. Keba biloko wana. Soko ya na voix normale, fele na voix normale. Mais soko ya na voix o kayo salanga. Na benzi ba sœur nanga na matoi photo te. Parce que nanzimina za nanga ka tanga moko, batindeli bino ba photo eta Barbie. Mais na yo kate ke non, batindi X chroniqueuse musu kampio longo X chroniqueuse poni. Pona nini? Balancer no ya ngai. Ndeka o mesana balancer non. Et bon manangote, balancer.
Si photo retenir na passage dans la caméra cachée, bako retenir nini na passage na. Que Didier Mpiolo, le monsieur Didier Aza escroc. S'occuper msou à ça la rapé escroquerie na poto mtoye ba pazate. Msou na 4 banana msou baza ba mama. A kosu a botu moi c'est azate na ndako. 40 combien wana moi c'est azate na ndako. Oze ni pocha moi si. Bozo lo bebi justice c'est ça. Oh, justice e yanango. Ngape na Alexa ba preuve. Justice c'est ça nango. On a ba preuve. Oui. Ngape na zaina ba photo, na pe na ba photo ne. O ba tu atindelinga. Ngape na ba photo na ye. Quand nde ya solo na ba chroniqueuse mususu. Nde ya tinda, ngape na nango. OK, nous sommes arrivés à la fin. Na branche na biso. Moi 2-3 personnes balanda qui première partie, deuxième partie ya. So ya balancer biso to yo luka. Ka wana ngande no yo luka. Ouais. Batu balandi yo, moi 2-3 personnes. Bambo te vraiment na opesa te parce que nayaki na sango ya pasi na motema na na opesa na ba vieux na bambo te na ba sœur na mais bato nyoso ka balinga barbi boy ba que naza na pasi na motema na olobango avec regret ya mutumo boye asakana nanga et puis aolinga asakana pena bandeko nanga mususu ya basi yango na ye na kebisa ye soki aoya na bango na ndenge non la basi tanga ta moi 2 personnes et pena respect na bango pena yebi bango ozala tout le temps na bango na litoyi kasi na yoka te no yeba te asoki songi bwendeni na loba te na litoyi na yoka kimisa pena par rapport à caméra cachée bazwanga te quoi par rapport kimisa pena caméra kuna Lionel zo yango kuna bana poto j'ai des larmes aux yeux moni sikoyo vous comprenez que baza ba sœur au ba comme moi tout que ça n'a pas si vraiment bon on peut mitaka les akuna en tout cas on a benda ba matoyi po lobby moko déjà yé Didier ando benga ina zaki na ye a yebise ke tinela nga photo ya ba scène na yo et puis tinela ba photo nengo lati na yebisi eza ba ndenge na ye asenga bon mais faites attention ko tinda te donc ko tinda te donc na kebisa ke bon Didier tika viwa nozo sala tika viwa na en tout cas ne baloba ke ni a réussi la rater tika viwana ni a réussi la rater ba o ba kufa o jili lumbe yo na kufa c'est que si photo loba azo sakana bino ba fait internet azo sakana lingi o lingi c'est que faut dénoncer tangu ya ko répondre ndesko to tele mabiso nyoso ya sakana yo répondre bino na ba vidéo ya bando tindika bo moni wa soka sali video ya tindiki na net bino ba bato ya masolo to bovanda ka bolala kana ngobola mu kana internet emsunga na koza na mege sili me yoza nango mais so yoza nango monika ke non Angela ba balancer le roman bo Barbie telema na bengi sko ba concert wana na bito vandi boy caméra kuteza mort te faut ata 3 ou 4 mais bino ne kasi après bino ne bo mikita non eloko boy kutunde bien pour pesa courage parce que toyebani ka 3 oba yebani nante emsunga kuna sala vous belé. Non, non, que Didier a coiffé. Didier a coiffé, a sakana te toi ebele. Et puis singana kanda Lionel bouclé. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé, na ba cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika